Bandeko bilonto misala olandanga tika vraiment nzambe apambola bino. Message oyo naza ko adresser ngo surtout na bandeko na biso ya batetela. Bandeko ya batetela botelema. Bakoki toutefois ko sakana na bino te. Yo mutetela, yo congolais. Message oyo ekomelio. Panza yango. Tokeni na bana analyse na ngai. Liwa ya Chérubin Okende. C'est ça? Oui, Okende. Liwa ya Somo. Mais, bandeko, rien ne restera caché éternellement. Toza na zasir ke boza na nouvelle yango que carte mémoire de la Jeep du fait Chérubin ezwa ki ba conversation nyonso ezwa ki ba figure nyonso to éviter. Les enquêtes sont toujours en cours. Vérité oyebana. Mais ngai ataki musala nzambe. Nabi bino boye. Liwana ye ezali soit na camp ya Kabila, soit na camp ya Chilombo esili. Moïse Katumbi aza concerné te. Je précise hein. Attaque Moussala Nzambe. Moïse Katumbi azali concerné te. Pourquoi dans lobby Joseph Kabila ou Chilombo? Parce que Joseph Kabila a monaki muto ya gagnaki na l'élection. Mais pour ne pas conserver protection na ye, makamuna nyoso ya sala ya ko boma ya ko empoisonné ya ko sala oya lingi aponaki un traître oyo bino so yebi parce que Chilombo n'a pas gagné aux urnes. Celui qui a gagné largement je dis bien, c'était Martin Fayulu. Ça c'est connu de tout le monde. Ceux qui ont wanga na mo à Kasaye et Talio, mais c'est connu de tout le monde. Comme preuve, Chilombo, tango nano alekite, abanaye ko qualifier Kabila na bandenge nyoso. Tango aleki abenye partenaire. Partenaire pour na nini, pour na trahison oya sali et bakene bakor secret. Alors, Kabila nde mutaza président tilelo ya République ya RDC. Chilombo aza vice-président. Il reçoit des ordres donnés par Kabila et Kagame. Sans oublier la communauté internationale. Nabaki Nabino, Chilombo ne peut rien faire sans l'aval de Kagame, de Kabila. Ezate. Yano bomona banda ya kenda basimbisa ye pouvoir bouche cousue azani kama kolobate boso bomona alobi bona Kabila boso bomona alobi bona Rwanda bazana kati ya mboka na biso boso bomona kanga Rwanda moko babugera banani bazawana tilelo babizima tout ça ngonyoso groupe la bazawana esa simba kata moko eza signe ko lakisa bino ke pouvoir eza na maboko na été. Le pouvoir est ailleurs. Pouvoir, à moins aux zoba au comprendre te. Mais si vous avez en tout cas, il faut comprendre. À moins qu'aux la zoba au comprendre te. Mais si vous avez ngatum troye bisayo. Yo moko vanity au comprendre que te ezande mwana. Bande ko ngai mboka boko récupérer ngo lisusu te. Boyo ka ngai bien na passer na Congo. Mboka boko récupérer yango lisusu te.
mboka ese kenda eza kosigné biloko ebele na bakor secret oyo Tshilombo asala na batu wana. Comment pouvez-vous travailler avec quelqu'un qui a fait des accords secrets? Oyo bino boyebite. Bozo travailler na mtande wana. Bakor ya sala. Bino boyebi amote. Alo bino pete. Mais bino bozo ndima. Alo bande ko ngai. Mais naba analyse danga. Naebi que c'est le gouvernement qui détient les armes. Batu basimbaka bandoki ezande gouvernement. Alors gouvernement zana maboko nani? Gouvernement zana maboko ya Kabila na Tshilombo. Yawana bina bino ke assassinat na ye euti soit na ka ya Kabila soit na ka ya Tshilombo. Donc eko uta pa mususu te. Mais bande ko ngai. Tant on a poussé l'analyse nanga, banquette nanga, na yeko mona ke na ngolo na zo na sima. Mutu moka lobi ke komanga na bana ko kumisa Tshilombo, siko na tiki Tshilombo na ke na Katumbi. Ndeko na basi fa la muluba. Ndeko na pa yebi ngai te. Botela ba vidéo nanga ya 2018. Même avant 2018, tant bazo kende na Genève. Ba vidéo nanga bana lobani. Avant l'élection, na loba ke Tshilombo nani Félix nani ona Fayulu aza déclassé a gagné course. Pesanga deux vidéos onga na komisi Tshilombo. Pesanga deux vidéos. Na yebi na vidéo moko na loba ki nenga zoko kwa makamote, to mpe ko sala na ye poto aider ye. Cela ne veut pas dire que ngai na kilo kumisa Félix ngamo sala nzambe e ko sala mate. Ngai na kilo kumisa muluba boko tira koyoka yango te. Donc soko ye na chaîne nanga yeba ke okoko tikala ko yoka liloba malamu pona Félix te nenda baluba. Je suis clair, hein? Je suis clair. Parce que soki Tshilombo azoboya liloba pasteur basala nzambe baloba biso to ko loba. Et biso to zaka jamais na milieu du village. Tozalaka pai bazo sala injustice. Pai justice ezate. Pai là où il y a des personnes vulnérables. Bazo nyoko la peuple. Biso la ngande nga boana. Voilà. Olingo lingate, je ne changerai jamais ma position. Jésus-Christ ba pharisien ba contre hier. Ce n'est pas pour autant qu'il y a ça qui est obligé à changer enseignement naie, à changer yamote. Nga pe na changer te. Alors bandeko nazana mwa belema o ezo lakisa ngai que ezana ka ya Tshilombo. Naza vraiment na kamwa belema o ezo lakisa ngai que ezana ka ya Tshilombo. D'abord problème ezali ndeko ya kufi banomaka ye ministre ya transport. Tango banome ye lukola Tshilombo alobaka makamba rétro commission. Et il y a côté naie, na montant ya 170 millions. Je précise, 170 millions. Na 170 millions, il fallait Tshilombo azwa 120 millions. Il y a 178 millions. Non, 170 millions. Tshilombo azwa 150 millions. Non, Tshilombo azwa 120 millions. Ye azwa 50 millions. Je parle ici de millions et non de mille. Ndeko oyo okende Chérubin azana kati yaba makambo oyo yoba miyiba za koyiba. Tango azotala ba mama Marthe bazana ba combien? Ba Jacques soki ba Christian Tshisekedi bazana ba combien? Ye moko Tshilombo akomi déjà na milliard. Bongo sikoyo oyo ya biso na ye kaka ya bango na ye 170 millions ya zo 120 awa ngalo 50 eko sala mate aye komona likama 700 millions oyo bakangila kamera na 58 millions oyo magistrat kufaka
Mais Kamere a qui 58 millions. Mais le reste de Wana, Kamere étant abîmé dans la prison, ça ne veut pas inquiéter. Yangwana ba bomaki nani juge. Est-ce qu'enquête ya juge ba yebisa bino mutaboma? Ba te bele ba kasake Kamere mutabomi ça y Kamere te. Non yebisa bino te. Kamere te mutasala tout mutura kufa. Kamere n'est pour rien. Kamere a yebi mais a bombi secret parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Alors, bande konangaye, tangu ye, azako boya ko pesa Chilombo, 170, 120 oya ye, parce que pesa yangote. Mais, ye misu na nizota la kaka côté opposition. Cheribien. Cheribien, ole atala ka ngambu ya inyo sacré, ngambu ya Chilombo. Ye azota na ngambu ya opposition. Bande kwa nanga bien. Et pas Félix yako pese kanda mwana. Allez, balongoli ye. Mais tant balongoli ye, atike na mbongo. Ah, tosa ni siko. Tosa ni siko yo. Tolandelo moko. Soki na ngomona ngo. Tolandelo moko. Soki Narumonango. Ok, allez. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté. Je n'en démordrai pas. Voilà. Il avait promis, il a peut-être réalisé. Ndeko, Bakasaye Zamawa, est-ce qu'un président de la République a tenir le langage à boye? Vraiment, ils ont dit que même les conseillers na yé, baïbile au monde. Même les conseillers na yé, baïbile au monde. Bande Kongaza Mkongo. Mboka wana. Ba Rwanda bakanga kote kuna mboka wana maboko na nga 2 ans et demi ba obala na poto ba bani ko zonga parce que na yebi pa ina ko attaquer na yebi so na keboye moins de 2 ans ba bani ko lia déjà bien tala bande ko nga peuple congolais akimaka mboka na ye kaka pona ko lia un congolais zaïrois akena Brazzaville tanga ko zonga ba banga ye ba respecter parce que bazo mona Matama epimi, donc on lia bien. Un Congolais zaïrois à Ken Angola. Ce quoi y est, parce qu'on respecte y. Pourquoi? Bah mon matama epimi, azolia bien. Donc Congolais est mboka moko unique na monde entier. Oyo peuple na qui marque pour nzala. Pour les comme souste pour nzala. Oh richesse ça na mboka oya biso. Peuple comme nzala te. Mais pays est dirigé na batu moko bayebi et loko moko te na kimote mama be groupe ya Chilombo na oya kufio bon so yibi je précise groupe ya Chilombo na oya kufio bon so kimoyibi yesu akufi pona kimoyibi aucun de so akufi pona kimoyibi règlement de compte entre bango na ba yibi. Alors bandeko Boyoki, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus-Christ savait qu'à parler et qu'à se taire. Alors, Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Silence de qui tout. Président de Kassavou, tokozoye ou pas wapi. Président de Kassavou, tokozoye wapi. Au Congo. Président Kassavou, 60, 65, Bamili Baïboni. Bamili Baïboni. Eh ben ouais. Alors, n'a pas qu'il y a un Congo. Tango. Cheribia Koufi. Bayoki Ango.
moi ça bani kolela. Parce que ayoka papa na ye azolo ba déjà que non, batwazo linganga susté à cause de makambongo. Batwazo linganga susté. Baluba bakimi mba kuna ou pa bazui maluba wana ba interprétant que moi na wana lobby ezaka tumbi mutu abomiye parce que bazalaki suna boyo qualité. Eza un nice à liboso sur l'exanga que liwa eza na kan ya Tshilombo. Ko ela koloba ko so biso bazobate. Surtout biso ba Congo. Ba so bino mais biso ba Congo ko so biso bazobate. Mobutu pourquoi bana bo ba Congo ta ba pouvoir? Parce que ba yebisa ki e mon Congo so sali mabe. A ko réfléchir. A ko tikate fa yeba pourquoi yo salinga boy. C'est pour ça que Mobutu disait à son lobby sur mon Congo, le diable, quel est vrai, c'est qu'il est. Biso sa bemindelete. Biso sa bemindelete, biso sa Congo. Bota la mboka banda 1966. Ti lelo, mon Congo azaka premier ministre te mboka ke wapi. Mon Congo azaka président de la République te mboka eke wapi. C'est clair. Donc biso ba Congo na bino to kokani te. To kokona ka pété. Parce que nga mboka wana na zua ngai président de la République 2 ans de bonusonga parce que na yebi pa na ko attaquer ba oyo to ba komi ba yebi pa ko attaquer ki moyibi voilà parce que biso ba Congo to banga ko yiba biso ba Congo to banga ko yiba yango lo moni na tango flamand et après l'indépendance la plupart des pasteurs ya nini protestant bango nyoso ba Congo to yebaka te ko to yokama to mona mungala ko pasteur soki muluba ko pasteur ko kamsa biso yami bale tango kufi bake bango Frank Diongo bima boni asani Frank Diongo bima Frank Diongo aze colonie Mutetela. Oya kufi aze colonie Mutetela. Balbia Frank Diongo na prison santé zabiete. Bandaka la bazo ko bibisa ite. Frank santé zabiete so kufi ay ego revese ke zaka biso. Deuxième point na ngwana. Bozo ba ba vikete biso ba Congo hein. Ba Congo to raisonnera musika to zotala ba fait un geste na yo et ko la chose que vous na canabino. Frank Diongo ko bimise pourquoi? Boko bimise ba bimise le même jour oyo okende so okende akufi et kende obi okende. Bon on a peut-être na prononcer ma belle. Chéribel. Le même jour okufi to remarquer biloko bi balé. Audio na Frank Diongo, oh Frank Diongo libéré provisoirement, liberté provisoire. Pour ma cause, ça va têter là. Faut qu'on a mis sur tête là. Hein? Ou on a mis balé anga. Yami Satu, le même jour. Bako luka mu têter là. Allez, dans les médias. Aloba, c'est Katumbi qui a tué. Bah, utilisez mon têter là. Aloba, que c'est Katumbi qui a tué. Mon tété là, la zoba. So, vous avez tété là, ndé, mon est dans Mohamiki. Il y a un tété là, bah, quoi, bon, ça sans coroté. Parce que, il est osé. Donc, Azana Mawana été, le gars, bon, il bon trop, Aleki, à lui, c'est Katumbi qui a tué. Français, Azoma français. Au lieu de le Katumbi qui a commandité, à lui, c'est lui qui a tué. Alors que Katumbi n'était pas Kinshasa. Tel niveau, vous zoba, Katumbi a Kinshasa. Alors, mutuela zolo bananga ko okumisaka Tshilombo bongo se okumisaka Katumbi. Nga okumisaka Katumbi pourquoi? Na zolo ba oisa makaba solo, na okumisaka Katumbi pourquoi? Moi je suis congolais de 100%. Même si il y a des étrangers, ce n'est pas parce qu'il y a des étrangers qu'il faut finir avec le bani makaba be. Ah mais non. Biso za a na poto. Toi étranger. Mais ba na biso za la police, ba na armée, ba za partout. Na ba fonction publique ba ali. Mboka ni za étranger. So bozo ko makamute za pona Katumbi. Baluba, bozo ko makabute, pour Katumbi. Oh, diboti makamona.
ngaza musala nzambe soki yo inanga bato ngai inanga mutu te ngai na ko ina makambo yo sala ya mabe mais être humain moi en tant que pasteur na ko ina ite na ina pourquoi na no ina Katumbi pourquoi na kino ina Kabila obeti lo pourquoi makambo na bango bazo sala ya mabe ya ngona ngali ya ini mais bango batu boye na ko ina ba ote sinon je ne serai pas un serviteur de Dieu. Alors utilisation ya mutetela toluka na la sabino ngo passer na le cœur na moni yango te mais na moni yango ngana likise ki yango déjà na vidéo moko boye ceux qui na moni yango voilà bolanda bolanda vérité et bibakate oyo nyonso tozomona lelo eza ba conséquence ya les accords secrets yo kanisi ba besoin ya pouvoir bapesa yo bongo eyinda te ekoyinda ndeko tina décembre ko obanda koyoka nasalaka video mona lobaka présidence sous surveillance bandeko mozonga na bavideo na kala nalobaka présidence sous surveillance. Tilombo ne peut rien faire sans l'aval de Kabila et de Kagame. Nous avons dit que parce que mais on a pas tout pour nous. On a dit que pas nous vendions. Na kiti na sebo bominga bazubino déjà la caméra. Parce que pas y a na vendia ba caméra. Donc tant au moment ba voiture na bino es caméra zubino bazubino lo ba kangibino. Est-ce que c'est ça? Alors bandeko. Na ko tshela bino ilongi ya boboyo kana ya kasaye oyo. Vraiment, mais il y a pas cassé, mais ça va se voir. Pourquoi pas des couleurs? Pourquoi il y a des gars? Merci pour l'invitation. Toujours ça Michel Lelo, puisque ce qui est vrai, on est congolais. À part congolais, je suis kassaïen. À part kassaïen, je suis tétéla. C'est la tétéla, je suis sangoura. Donc, du plus profond de moi-même, c'est l'un de nous. Exactement. Je tous vous êtes des tétés là. Nous sommes des tétés là. Et c'est un frère pour moi. Bien sûr que Moïse Katumbi venait de tuer. Moïse Katumbi vient de tuer ton frère. Moïse Katumbi vient d'assassiner Chéribin Okende et nous voulons y voir beaucoup plus clair. Il lui a fait quoi? Comment ça? Et pourquoi il a pu traîner pour prendre ses distances, puisque d'après nos sources. Alors, bandeko, na bandi, na laksi bino, troisième indice nanga, oezo laksake, liwa na ye, eza na kanwana. Bomoni mutetela, oba uti kozwa. Les mêmes jours là, Moto ko di kende, le mamba ke Katumbi tabomiye. Yoka. Mutetela, yoka. Mais quoi ko bino azoba boye bandiko na ngai? Pourquoi ko bino azoba boye? Wanga na ndeko na yo. Parce que ba pêche sur combien? Azolo ba bien, c'est mon frère que Katumbi vient de tuer alors que Katumbi se trouverait en dehors de Kinshasa. Akine n'existe. Bon, Katumbi so qui dans un parti politique na lingi nga sous parti politique té oh c'est parce que na lingi nga ngo sous te fo bomanga quel raisonnement banamik ate kozala mu Congo té za pa ya pasia kozala mu Congo té za pasia bande ko nga comment muto ko raisonner boneti nyama. Alors bandeko tozui audio wana tozui Frank Diongo tozui utilisation à mutetela oyo nyonso le même jour nyonso bisa le même jour. Et qu'on confirme à 100%, à 80% que l'Iwa est outil n'angamouana. Soto l'année déjà 170 millions de dollars. Et bandi wana, c'est fort possible. Parce que 110 millions na Kabila zana été. Na 110 millions Kabila zana été. Kabila to tcheka kapo yem tapé ça des pouvoirs et yem to tapé président de la République, tilo maza vice-président. Na badi mo comprendre. Batete là botelema.
batetela botelema zela na zulabino susu naninga kozwa nini fali na zulabino eloko moko Bonjour très chers compatriotes congolais, bonjour les amis du Congo. La communauté Akuchu Anamongo nous appelle à une grande marche qu'elle organise ce jeudi 20 juillet 2023 sur la place Koidro à Limité à partir de 8 h. La communauté Akuchu Anamongo nous appelle pour aller exiger la justice pour l'assassinat de notre ami et frère Chéribin Okende. Nous devons comprendre, très chers compatriotes, que l'histoire de Chéribin Okende dépasse les clivages ethniques, les clivages partisans, les clivages régionaux, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de notre sécurité. Si on a pu enlever un honorable député élu de la République, l'enlever, l'assassiner, nous devons nous questionner sur notre sécurité. Si l'honorable député a été enlevé et assassiné, et que adviendra-t-il de nous, peuples paisibles citoyens congolais, de Kingabwa, de Massina, de Chikapa, de Moneditu, de Bwende, de Matadi, de Kikwiti? Donc nous devons nous questionner sur notre sécurité, parce qu'aujourd'hui il s'agit de notre sécurité, il s'agit de nos vies. Si l'État n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État, ça veut dire que les délinquants ou les bandits se trouvent dans les institutions de l'État. Par conséquent, nous sommes en train de vivre l'insécurité qui passe en plein en République démocratique du Congo. Et nous, étant que peuple, nous avons donné notre sécurité aux mains de l'État. Et nous sommes en train de constater que l'État n'arrive pas à rétablir ou à nous garantir la paix, à nous garantir la justice. C'est pour ça que nous demandons aux Congolais, nous demandons aux amis congolais, et principalement ceux de Kinshasa, de venir très nombreux demain à partir de 8 h pour que nous puissions réclamer d'abord justice pour notre ami et camarade élu Chéribin Okende, et aussi réclamer que l'État puisse nous expliquer pourquoi l'insécurité bat son plein. Donc tous, nous serons sur la place Koidro demain à partir de 8 h. Pourquoi l'insécurité bat son plein? Mais c'est les résultats des accords, mon jeune frère, mon fils. Hein? Et ça, les résultats d'accord. Nazana, voilà. Yasuka. Sikoka na mboka ndenge kende bien te boye. Papa yo na bila na yo. Fuyi biso susu kendo. To vote yo. To peso lisusu. Mandat oyo elandi na si. Ah, so to peso mandat c'est que biso tout ma elita. C'est que ba Congolais tout ma elita. Parce que moi je me dis ozala muluba, mukongo, muswahili, o nande, o nandi, o nandi, o katange. Biso tout au monde a pas sûr. On doit trouver quelqu'un de mieux, mais pas toi. Et on doit trouver quelqu'un encore de mieux, mais yo lisusu ti o kito mato sala ndenge nini papa et ana muto azana conscience ana bongo a voter oti. Tuti kana maramba ki tribalisme mupandi, tuti ka maramba ki nini mupandi, muto to raisonner que non mboka na ngeza bo a voter oti. Ti wana pena ezala o na banini ba voter oti, ezala na banini même na Kasai ba voter oti. Sérieux, tout ce qui est le tribalisme, on met d'abord du côté du tribalisme. Mon toutou a raisonné pour Namboka nae. Tout d'abord, V au beta biso ram. Ram au beta biso, ma congolais tout. Oh, banane, tout au beta biso ram. Bonjour maman. Au beta biso tout. Ezala au ba congolais, ezala banane, ezala banane, V au frappe biso tout na ram. Tu es na bon à 100 jours, frappe. Tu es na koto, frappe. Tu es na au social à ba congolais, frappe. Le peuple d'abord, frappe. Mais ve après on a tout au peso manda potika na bino ve ato ana seni o zwati na kozoti era mtu avototi ato na seni na kozoti mtu avototi ato za la cour constitutionnelle ve mtu avototi tu ye o eleka élection ana eleka ha mais o pe elekive era mtu avototi sérieux toza la batu. Vous frappez mais trop, ma promesse non tout, ça n'a jamais marché. Tu on se frappe la frappe. Ah,
totali Maramba Est, le baki ba on se considérera président ce qui Maramba Est Simbi. Frappe et Simbi. Oh, tout là qui biso kokite, mais mieux vous kolobara no te. Oui, la justice mon goût de l'objet. Heureusement pour la justice, on se connaît celui qui est non justice, celui qui est exactement négatif. Mais ça la justice, c'est n'y surtout ça, foin. Hermo vous est tout raisonnable. Pas mutu normal. Ils ont la kassa, ils ont la intimité qui ont appelé sous deuxième mandat. Alors, bandeko, na bandi boyo ki mwa na biso ndenge alobi, eza pasteur mu Congo te mutaso loba. Soki oza na bombo, soki oza mutu oza na conscience, oza mutu raisonnaka. Soki ozo kende pour voter Chilombo, c'est que ndenge bango mo baluba ali, c'est que tu as des poissons salés dans ta tête. Donc oza qui document plus. Ce qui vraiment toi tu te mets debout pour na kende ko voter mutu Chilombo. C'est que oza normalité. C'est que tu es déconnecté na makamozo de la RDC. Oza connecté, oza déconnecté. Hein bandeko. Donc na mona écoute même koka na ebité pas na tcheye na otie même na vidéo mususu na mona même koka mawa mingi. Alors oui mais comment yo mokonzi bomimba ozo ko loba biloko boyi. Donc Chilombo azana formation moko ata ya mukete, ata ya muke que batwa benge penza moto yo toza na ye asa président de la République te Chilombo asa ko mérité te vraiment que moto benga président de la République parce que pas certain salaka tala botana eloko tala hein ba ndiko na tala hein makamozo le galambo ka tala et puis nyonso zo leka na ba vidéo awawa ye azokenobina na ye hein Chilombo azokinobina na ye. C'est triste. Nous voulons savoir qui sont les assassins de Chérubin. Et nous voulons savoir qui sont les commanditaires qui se cachent peut-être encore aujourd'hui. Nous voulons que toute la vérité soit faite. Il y va de la mémoire de Chérubin. Il y va même de l'avenir de notre pays à 5 mois des élections. Vous réclamez comme les gouvernements de la RDC une enquête indépendante à laquelle sera associée des organisations internationales. Mais certains disent que Chérubin Okende n'était plus en bonne odeur de sainteté avec vous, donc personne n'était parmi jusque-là, et ce sont les enquêtes qui vont déterminer, qui vont aller dans un sens comme un autre. Comment vous réagissez? Non, je vous interromps tout de suite, Vous voudriez dire qu'ensemble, aurait assassiné Chérubin Okende qui ne serait plus en odeur de sainteté avec nous. Il faut arrêter avec ces extrapolations. C'est nauséabond. Dans un État, c'est les armes. C'est l'État qui contrôle les armes. Si l'État et le pouvoir du président Tshisekedi dit tout contrôler, alors c'est qu'il est commanditaire, parce que c'est eux qui tiennent les armes. Ce ne sont pas les opposants qui ont des armes. Mais si l'État et le pouvoir ne contrôlent